Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ba tata yeba mama kiambo teketwe awe tu kolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi mate na biso na kat nanda kwa nzambe ndenge baoti kote ya biso wana nde bile na biso ya bomoi bapesi biso yango tokobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mama na likambo ndenge baza kote ya biso mikolo oyo tozala bana nde ya botosi teyoki tata pasteur nenga otiko te ya biso tata nzambe apesi biso permission eke tobotama mingi tozala ya kotonda na mokili mobimba kasi yambo mubeko na ndenge nini eke
pona kozala petwa na miso ya Tata Nzambe na libala foko kisamanswa yango ba pasteur bazalaka na devoir ya kolobete avant osala mariage ya petwa silisana na famille silisana na l'État boko ko silise pa Tata Nzambe eza bongo oyo totosa kate toza ebele kasi totosa kasi Nzambe abongisila yango ndengwana kotosa Tata Nzambe tenga alobi acheli biso mibeko ya mbotangela biso mibeko oya Moïse oya Tata Molimo Santo oezobenga maete 12 principes ngomba donc outil et pas Tata Nzambe insistance ya papa banda papa kotanga liboso mibeko yango botos de eleki mbeka na maso na tina litei batei biso lelo o nzembo to yembaka papa Saidi mtayembaka bat yani wonyoso wana yakana no Tata Saidi babingi balembolo zaba wonzaza nowa munkamba yatungulwa bika twabalonga mpasivo bazaya nyonso Tata Molimo Santo atikala kobongisa manso Tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangu amilakisa atikala kobongisa kasi tozala kaka bana ya botosi denge Tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangu yangani azoloba ete totosa yambo mibeko soki totosi mibeko to mipesi na musala ya lingomba pe kosalela musala ya lingomba na solo potongi Yerusalemi kotonga isika lingomba ezali pe kolona pe kobokola makabo misatu kaka wana sengi biso soki tosaleli yango kinia yakate makambo nyonso ndenge bapapa bana kolobela yango ekobandela wapi na Yerusalemi yango toyokaki Matei lobi ete éducation de base ekokuta wapi na Yerusalemi donc biso o tofandi na Yerusalemi biso bato liboso nde tokotosa mobeko oui Papa Saidi. Papa conseiller spécial, conseiller direct ya Tata Molimo Santo. Na pesio merci ndengo pesinga maloba. Nzembo oyo mtozo wake yango nkumbu jini. Ezali nzembo ya série 56. Azwaki 6 couplets, 11e couplet baya ko pesa ngo na 2011 na inspiré Papa Lubaki Charles. Yango na koyemba ka 2 couplets wala. Nsilwa Nzambi babingi balembolo zaya otimbidwa wonso sitwena tawanda ingeta Nzambi na 2011 le 30 juin na 2h du matin Ange aya kupesa 7e couplet wana et pa Papa Lubaki Charles asalaka na Raquel Kimu inspiré babingi balembolo zaya vonzaza nowa munkamba yatungulwa bikatwa balonga mpasi bazaya babingi balembolo zaya vonzaza nowa munkamba yatungulwa bikatwa balonga mpasi bazaya tusadile salu kya Nzambi mukieleka tusadile salu kya Nzambi mukieleka enzambi mbangi twavuluka na lingala elinkolo babwe batu mingi bayeba kate e bayeba kiteke masuwa ya Noa
etongamaki awa na nkamba esika biso tozali nde etongamaki awa tika toyebisa bango toteya bango mpo bayeba likambo yango masuwa yango oyo te ndako nzambe boya kotonga Yerusalemu boya kotonga kasi yango oyo te mingi bayebi teke masuwa ya Nowa etongamaki awa na nkamba etongamaki nde awa na nkamba tika toyebisa bango po bayeba likambo wana papa conseiller spécial na expliqué nzembo wango ndenge nkumbu Gilles mwana nkole mutazi wake yangu. Merci papa Saidi si vous tuki kwako. Merci nzambe. Na maloba na bango ba papa bon papa yangenda kuntima alobiete tango toko yaka na masumu na biso nyonso bapesi libondeli toke na mayankamba kosokola bakotinda biso kende kosokola na mayankamba soki osokoli na mayankamba mbindo nyonso wana echoli ekeiti na tunungu ekokotela kesika tosali ba loso te eke na kumba eleki elzi tunungu tokatsaka na maya kilunda ti na kimbonza esika pont ezali ekokota na manteba elongwe ti na ndimba nkenge mpyoka azwi abwaki na fleuve azwi banda kuna na mpyoka ti kuna na boma ti na mwanda fleuve abwaki wapi na osea maloba nyonso tokolobaka maloba ezali bapapa ndenge balobelaki yango en 1999 na le 4 septembre tango papa Mfuma Mbanza azwi ndingisa na gouvernement na tango wana papa Kabila le père kosala loso papa Mfuma Mbanza akekolakisa biso na se ya mai ya nkamba wana alobi ete esika mai ya nkamba ekota na tunungu esika wana botya sini bolona loso te me mai fo ekotela kaka wana banda tango wana tobomba likambo wana ba protocole tobandaka na bango ba papa Mudule na bana Koreki mususu bazali ao tobandaka musala wana ba papa Tunda bayebi likambo wana po batulaki ba témoin tango papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na aza kolakisanga makambo nyonso wana likambo te mibeko tozalaka kabana botosi kotindama na mokonzi ya bule oyo atiami na esika na ye kotindama na mokonzi ya bule oyo atiami na esika na ye kotindama na nani mokonzi ya bule oyo atiami na esika na ye papa balobelaki yango na 1921 papa Simon Kimbangu tango abandi musala na ye amonaki ki musala eye makasi asalaka nini bino bambuta asengaka pa nkolo Yesu oyo bakosunga ye bamama Mikala bamonanaki baliaka nini kinsukulu oyo baboyaka kolia bamonanaka to bamonanaka te bamonanaka moko kutu tango baponaki ye tango abandi kosalisa amoni eke malade abandi kobika Yesu ka tie loboko malade abiki alobi dango ya tata Simon Kimbangu te nango ya na ngai moko esiko bazali to bazali te ebele wala uzotosa te oya tata Simon Kimbangu soka biki si mutu wana telemi alobi kaka ke
mono insingo avino osami invati. Donc yemoko amikomisi singa ya vin. Ezalaki na nkolo Yesu. Papa de God. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Ezalaki nkolo Yesu alobelaki yango na Jean chapitre 15 verset 1. Abi ngai nde nazali nzete avinu bongo tata na ngai nde nkolo elanga. Donc nkolo Yesu amelakisaki ete yazali subalterne azali muke tata na ye azali monene. Ndenge pe Jean azali kolobango na chapitre 13 verset 16 alobi mosali alekaka nkolo na ye na bokonzi te. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors ceux qui osali kosala bosala na mokonzi atindi yo yo ko osala koleka bokonzi wana te wana komi orgueil et komi insoumission nkolo. Na tango wana mutu amilakisaka ndenge wana kombo na ye papa Manika Paul. Toyebi lisolo wana Linga eta papa. Esuka ezalaki na ye ndenge nini? Babenganaki ye. Babenganaki ye? Linga eta papa. Donc, ndenge batangile yango biso na Bible, to se soumettre kolo musala. Lelo mkolo musala nani ye? Papa Sibo Kibangu Kiangani. Soki totosi te wana bakoya kobengana biso lokola Manika Paul. Esikoyo ba Manika Paul bazali te. Ebele yango toza bana botosi solo promesse ezali bamikolo bakosala nini bakolota ndoto ebilenge mibale bakomata ngomba ebilenge basi bakobikola yango chapitre batangeli biso nyonso tokopanda na mokili mobimba tokozala ebele tokobota mebele kasi mibeko soki totosi mibeko biso nde tokolonga nde tokomona nkembo toza koloba ntango nyonso mpona nini ete elobami ete zaza Noa papa diangenda alobi ete mutu ya yambo basalelaka ye wapi? Esika nini? Na carte d'Afrique mingi tokovwezelaka ndenge tokobavwezelaka Noa akende kotonga bato likola montagne ndenge na kokitisa ibele ngope musika kie koseka tango mpele yaka pasi yaka te yango kakeso komona na lingomba tata Simo Kimbangu tozala bana ya botosi ya kobomba mibeko bantintsani na biso ndenge papa za kosengela yango topesa oyo pie kozalaka tongo nyonso mpona majute soko okoki otolalelaka likambo yango lobi sintia majute ezali luka kwete ezanga te biso nyonso tokokisa mikano o tata molimo santo aza kosenga biso tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen.
Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.